Moi, Lélo, toujours une solution. Il faut toujours une solution. Na perdre bana. Oyanga, na perdre bana. Peut-être contacter les bana na yo. Mais na perdre bana oyanga, pas si na les maman non mais mayango. Non perdre. Bébé nini yo comme un jour. Eli, est-ce que vous y ba makambo yo sala na vie? Peut-être ils ont conscience, vous avez la conscience. Peut-être, bah si monsieur le monde vous y ba raté, bah si monsieur vous êtes conscient. Elingo ba yo zolo banga na mutu akisi. Nani ko lobate ki oza mutakisi. Oyo otaki ko makisi pour biso totangi ko. Mais pour na yo ki beaucoup mutangila na ba bougie rouge. Mais bon ba so sala ba bougie ba sa batakisi bébé. Yo no zana souci na bana, ngana zana souci na bana. Non parce que c'est ba cette réponse au fait sanga. Nzete oyo to saka pio. Et c'est ko bota te. Yebi yo me fa bibisa makila. Ngasko na ngana yeba. Nzete ni bibisa makila. Nzete. Oyo so pa makila nzete ngoni. Soki ya zanzete. O apesa ka pio. C'est que nzete ni oso na mokilo fa bibisa so makila. Eza pona boza na sanso. Ozomona siko. Na lo ba moteni ni bébé eskisanga na kota. Elekela kiyo. Te mais comme linga eshokayo omoni moko pende na otambo na pena ba souci na sana ba faire na ngana osala na zoluka lobi na kokufa mwana na ngako supporter siko yo ko mwa kizenga neti ngam tuna bomba bana ya lobi yo bomba bana kasi ya zolo bangoti boza makambo memelinga awa pona nini kutu tetu solia ona famille soit en privé na ndako tuzo solula awa zelanga na sumaye katim sana katwana ba pardon penda pour ali ko to kendelo papa ndeko moi soyez acquis madame Haïti qui vous accuse d'avoir fait des cadeaux à sa famille plus de 3 fois le pain oui mais batuna kufa que sa mère pendant la nuit pendant les songes azolela alobarelo côté yonde mutosoma maputa wa on peut la vérité maman tu te retrouves de quelque chose dedans na lobie mutu oya sala kamabe mabe wana sala kamini ezongela kai pona nini te ya zolo bangana pesa mama ne ba na pesa mama ne ba maputa ba nini ba onyo so bakufana ba zoya liboso ne ba lo bana bangoti mais kwa nini tenga mukolo makamango azolo bana tuna pesa ba maputa la zoya ti papa okena la conception anati muto so sala mabe ba bimila gete eh oui bat ba sala mabe ba lia batu baza ba 100 ans na muki bana ba 3 ans ba kufa ya libuku kutu ba fausse couche ki on les a exemple été ceux qui na comprendre bien uzolo bangam tuna lia kabana na bomi famille na bino to lobi te ke ndolera bana ili mais emelinga awa ça va munga nga ba problème te munga nga santé te ya omela de la reine te aspirine te problème ya kisa malaria te mais ya problème à mité problème ni véritable munga prenez place s'il vous plaît par respect bon nazo comprendre nanti comprendre na saki pe na studio na sama kama ngai obinga azan hôpital na yena komo mona ba caméra bona comprendre te na musicien na saki pe na studio na sala ba faire na ngai na enregistrer ba son na qui appelle que moi je suis dans un hôpital mais on a hyper référence au petit singa isa hôpital te ça souka l'hôpital céleste ya lola hôpital on liboso ba caméra bona hôpital lola papa par respect mon artiste moi je respecte les artistes parce que vous ça est vraiment ma lame et c'est ça d'une manière différente parce que la société est partagée du côté profane du côté chrétien du côté comédie du côté artistique il y a ma art s'il vous plaît prenez place je vous en prie par respect mais tant que vous êtes un artiste oui mais venga fort ndi na banosa makamana na ki hôpital cité non tout parce que so expliquer aux malades maman obia au vanda asa maladie vraiment malade donc ça la mamba pour na ça pressé na tika batu na bando ranger son fanda ça va ah bien la maladie souka la maladie l'équipe a son artiste problème mes amis oui maman koni ça la tante c'est pressé problème il faut la pesa bon yimanga non ça me sala bien oui manga utiki ngata libanga itika ni za bien bon voilà on va mettre tout aussi moi tiens bon c'est votre femme ma femme ta femme ah oui vraiment ta femme oui tu l'aimes oui sérieusement ce qui n'a imbango boye ça pona yi tant na ki aza sala accident ndo mwina yi na tiki pe makamna nga o izaki pena e bonisa fi na nga yanga na yi mais na yi boye na comprendre te pe ba caméra boye bozo te ka plan na nga tondeni poser un plat et un artiste comprendre je comprends. D'accord, mon artiste, il y a RD Congo. Moi, je vous respecte, hein, parce qu'on fait partie de surtout la culture et art. Nous sommes animatrice, animateur, journaliste, et tout ce qu'on fait, ça fait partie de culture et art. Donc, c'est-à-dire, tu accompagneras. Tu accompagner art et ambo cannabis. En tout cas, j'ai beaucoup de respect pour vous. Alors, sur ces... excusez-moi. Madame, nous avons inquiétude par rapport à votre foyer. Excusez-moi, je le dis comme ça. Sinon, quand on a ma vie privée, la minauté. Mais j'aimerais que le col aille, ça y est, aille étaler déjà vie privée dans la télévision. Ça, c'est une chaîne chrétienne. Je suis journaliste servante de l'Éternel. Excusez.
Ah, eza toza wapi? Eza plateau chrétienne. Plateau ya une émission Bravo Jésus. Non, une émission Bravo Jésus. Makamanzambi. Oh. On s'est partenté, hein? Bon. Quel est le caméra quand même? Très bien. Alors, est-ce qu'on a même sa vérité sur Madame Nanga pose une question? Ah, vérité? Oui, c'est ça. On a même la vérité. Vérité. Tu jures? Je jure. Tu jures? Oui. Madame, vas-y. Ça, on a beaucoup aussi, hein? Le bano kalikambo, où est la base, hein? Eddie. Oui. So na kimimba on esika oyo. Pour la solution na yo. Ozoyi ba réponse opesa kinga ipo na rambutani makambo ya kobota. Oui, nazoyiba. Répondre na nini? Bon. Il y a la réponse on appelle ça que les aki mabete na lobaki oui maman. Ayebisa ki ngai pour na makambo ya azini. Nzambe ndi mutape saka mabota boye boye. Comprendre? Ayebisi nga pour na makambo ya azini. Na lobite nazaki pe pressé. Ayebisi ezan vete nyonso e bota bambuma te. Mabe on a lobi ezala. Ndete no se bota bambuma te. Mais yazan ndete c'est un être humain et s'il vous plaît. C'est un être humain. Aza image de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Oui. Et yazan ndete. Parce que quand Dieu commençait à créer, il a créé la jeunesse. Na lobi te kazan ndete mais na tchaki exemple. Oui. Quand Dieu a commencé à créer, que la lumière soit, que la lumière sépare avec les ténèbres, que les eaux, que tout ce que Dieu a dit là, que Dieu a séparé, Dieu a fait beaucoup de choses au final. Après avoir fait toutes ces choses, les animaux qui rompent, qui zèlent, tout ce que Dieu a fait, le verdir, tout ce que Dieu a fait, au finish, au 6e jour, je n'ai jamais vu Dieu dans sa parole que moi, oui, je connais, à mélanger qui nous était dans moto, dans mon athée. Dans ce cas-là, maintenant, créer l'homme à son image, à son ressemblance. Son image, son ressemblance, c'est lui le créateur. Au Canisa, moi, soit au Bali, n'en était pas l'année. Bon, nous sommes lobini. Il dit ça un dossier. Et il y a un placé bébé. Ngati. Maman. Les amis. Eli. Oui. Mingi mara msusu to solo nganda kuté. Oh, ozamutu. Ori pour ça na mbo minga. Po be non, peut-être qu'on c'est do mo boye za o isa yayo. Ngana bomayo. Ozamutu. Ori pour ça lango. Oh. Eli yo linganga. Donc ce qui n'a l'unité pour un inati makamanga nécessaire na awa. Te yango pe dans important papa. Bolingeza yango te. So linga. Ne maman na bota kiyo. Ne po na bote lu moi. Yep ça peut na basi, na basi libandu na basi na bana, peut bota na yebité. Oswanga le quoi moko boye dans un memela yo et kendaka. Donc on trouve normal, on a une solution te. Oh. Bon, ngana sambela ati. Au sein de ton petit semblant. Naza musulman. Après tout, naza pe musicien. Peut-être jour ya prière, na cause na makamnanga ndenge lobi nazaki na concert. Le lopé, il fallait arranger le makamnanga na kini. Oh, le musulman tumbara ba bougie, le quoi batteur. Ya ba mu pe nanda. Hein? Ngala ba musulman. Wana za makamya ibi. Wana zo sambu sa ba musulman non. Ba musulman za makamya ibi. Ba prière nzambe na banga zui tapi na ya fukami, azo sambela ala. Oh ala komi na ba bougie, oh ala moderne. Yo na lobi hein. Waneza makamunanga yo comprendre ngana za musulman bon ezana ba parti mususu pe na ba bible o ya biso ba musulman hein et c'est un peu moins beau et c'est un peu bon faut que ça bouge rouge en tout cas là il faut notre connaissance na bien monter et ça peut ba bouge rouge eza ba churei ka pona bangungi na ndako ya ibiso ba bouge rouge ngungi ndako nyeza kana ngungi oya biso kana ngungi pourquoi maman na ngungi ade mona kana ngungi ibisa ngasiko ulimelo banini pas place wana au monde le problème que la tondi trop la tondi. Donc, on a caissier. Frère, dis-moi la vérité si tu es derrière votre famille, mon frère Elie, s'il vous plaît. Je vous respecte. Elie, le jour devant la chambre, au final, Mikolo, vous avez une réunion famille. Pourquoi poser la question là? Mais il s'en a quitté. Tu as une réunion famille, Nabiso, Banini. Alors, pourquoi vous intéressé dans la réunion? Mikolo, vous avez matin, pourquoi? Ah, attends. Au tournant la question, tout sur ma cabine, pesa, ça ne déconne, pesa, bango. Parce que on a pesa la matin, ba cadeau pesa, ba cadeau pesa, ba cadeau pesa na tout. Nando bango pesa. Ezalanda na bombango. Et ozonga parce que la question tout nanga. Ba cadeau o pesa, la pesa ba ndeko na yo, ba zwa ngo. Balata. Ibo ba bini. Famille na cadeau. Tant que bazana fête, ceux qui n'a pas suivre un cadeau, na ko kepe boité, na ko pesa ya ki no pesa. Comprendre? Mais ceux qui pena na na tunique au pesité. Est-ce que on va payer ça qui léger salama ce qu'on va vous dire qu'on paye ça si koyo ne yé a pesi na luté ne yo s'inquiéter na ono ba pesi kasi na toni o bon yo yebi deni ke ya pesi cadeau to ça ndi wala yo yeba ki ndenge
qui a pesi cadeau te pour ya zo ki ba cadeau wana abombi parce que eloko nini la kisaki au miroir nini kitalatala nini fa nini mission nini oza musala zambe oza prophète de ndako na ngai comprendre ndako wana eza ndako na ngai avant na bala yi nga mutu nasalaki ndako wana na yebi kwe nyonso ya ndako wana comprendre soki nazotambola na ndako na ngai namoni kado oyo napesaki mwasi na ngai eza wana il fallait natuna ye peut-être akozala bosanaki peut-être akozala atiki ou bien amoni yango ke eza mabe kado oyo eza na ndako peta kasi nga namonaki yango namonaki kado eza na ndako papa est-ce que c'est naza convaincu na balobalo te oh madame mama maintenant awa nazomona neti bokomosa na badistraction mpe natiki makambo na ngai kama makambo na yo eleki makambo nokoleka mwasi eza oyo wapi donc yo mobali na yo soki apesi yo mbongo na mobali te mama soki oza na mobali pete etalinga pete oyebi cause makambo ozo parce que tant ozo beloko oza oyebi cause nalobi comment que nga perdre famille nanga nalobi siko famille na yo famille na yo mpona nini te bazwa akize ngai pourquoi cadeau na yo perdre pourquoi bangana la tango na pesa bato pourquoi donc yo zoya ko ba vérité lo ba te mama ko gangi na mati te naza na droit ko ganga po oyo community bokomo minimiser nga mpe liboso ya caméra na ko nini oza madame lo bala yenda za wana nga na minimizo donc yo meminga na babuzo baboye po nga na kofanda bomo yebisa ba makamba boye na babuzo ba te comprendre mwana wo siko bébé so donc lelo na bini mutu akisi pa na esprit du seigneur ikota comment que yo ya mzoko yebisa na makambo nzambe tenga ko tunakoza na yebi makambo nzambe koleka ah bon comprendre bona yebi pe makambo na musique nde nasala kana nzambe na nga ya robota mwana ya yo ozolo ba nsusu mwana ozolo ba solo ozolo ba nsusu ya mwana ya yo donc yo benga kinga pote o sala ba te mama tika na boy s'il te plaît yo benga kinga pote o sala ba shaboy papa tika na boy oni ko luka église te ko yeba yo benga pote o sala ba shaboy badanga na bali yo nazalaki mutu akisi kwani na leo ti kwani ozwi oyo important na famille nanga ozwi ata très cher mama nanga ndeko nanga eyo oninga liboso ba caméra boy oyebike na kozwa ata problème na panzango siko tala tika na kindi tala na supporter babuzo baboy te tika na kindi papa nga na tombokaka mingi ya so ça tika ngai so yeba makambo tika ngai frère songa bébé songa ka te mama nga na ko tolérer babuzo baboy te o tolérer babuzo baboy te nini na ko tolérer babuzo baboy te siri kanini ngolo bakinga na biso tokisi apona nini kala nyonso na te na ali ayete mape bazana sisinga bana ndenge bana susi maputa kai bomi 3 personnes ata yo moko bible écoute ozolo ba 3 témoins nalobi yo za si na donc te il fallait na benga po ezani ti babuzo bako mo sailanga ko benga yo te ezani ti babuzo te pourquoi zemi toto za 4 mois enfin quand c'est les personnes qui fait on se propose zemi zemi maman naza musicien il fallait na participer na ba fête nyonso pour na ba après fête nyonso pende za bolobi pe tozana concert ba invité ngai ozazobi soki na mimi edo na kelongo la sozemi omoni babuzo bango nzamba na posa nos frères omoni babuzo bango omoni place tokomi tana posa vérité vérité nini vérité nini oyo za posa omoni no ba vérité frère omoni ngai nde naza boye premièrement nasambela pende bozo ba wana te beza bino donc ekoza makopana bino bosali o comprendre wana eza ba jeu bozo bolingo papa tika ngana boye ta kosima nga suti kosima nga suti na yo koza na kati po na kuti bino bofani nayi ngako to na yebi onante na yebi no nante siko na ya na kuti vraiment yo mto sali ngama boye bofani nga mama babuzo babonga na lingati o comprendre babuzo babonga na lingati o kusa bongo mo sande tini soki oluki pe na sala oyo olingi wana na kosala ngo mpona za déjà agité nde na za boye ngana prompte o comprendre ngo sinon on est ko lukangai mwasi nanga mwasi na yo tala omoni kama makambo yo tikanga na boye so oza avec ta web sa biso tikanga na boye olobi ngana na banga na oh papa ngana na boye tikanga bana tikanga na boye maître ta on a problème kwani to ba la vérité la problème boye ngana tikaye basa la tikaye ok ça va tika no yo tika ça va ndenge on a pas connait ngai mama tikanga na boye on a bunalanga yoka soni ngana za nakisi yo ala uzana ko mwinyo sana ozanga te ko kanga te parce que ngaza mona ndabo ko kanga te nalobi na eko lukanga ozanga te ala ndio sana asa artiste comprendre et là pour na confiance na che pa na yo kandiso na linga tele sama sana na c'est décider lelo la solution on ngana yo na ba jeu on ngana yo na sina boya kidesha obali mabendo nini so yebi kamo yebi sika mosi ko yebi samba za posa na yo tika mama za posa na yo tika mama batu na sote ya yo nzamba na posa amu ala posa eli yo lobo yebi makambo nzambe koleka nga nzambe nini yango bapelisa babuji wana nzambe osala ba ekatosi na ndaku oyo invokelanga ba milimo mabe na ndaku na ba studio na bino na ba nini nyonso ela bazo kanga bino nde boza boy bozo la tsanga preuve ya menga na dia bana na moko ndamo za preuve
Nga moko pe témoin vivant. Calme. Yo ibongo ezali. Na CPI. Na oyo sali. Donc mon noko na yo ko vérité problème. Mon noko ya yo ko vérité na problème. Ah de l'autre côté solution. Tu es pour la solution. Ça vous na lokuta oni muzana. Balokota mutu. Suka ezaka mo bala lokuta. Balokota mutu. Kasi. Non pas mo ni faut pas ngai ba ozo ngai. Na comprendre. Yo lobio sana. Siko zwa kinga po sala na famille ngai. Non zwa kinga ngai. Po etize na famille nanga. Po yo za yo. Ngana na mobali te pour la raison ça na mobali te pour la makama nzambe. Ona ke mubanige. Choko maboye bakile ya bana ngaba ndeka. Ko benga ba yo. We mimi kuna kango na masana. Achaka na si. Ah bon? Bani wande zo kuma bana. Soni ndelo. Lelo we zaki ezaki sibani. Soni ndelo bisa. Na CPI. Papa réponse pas. Soni Papa ndelo. tika ngana ngui. Papa ça va tika no ye. Tika no ye. Tika ngai. Tika no ye. Ali ko sala ke soni ndelo bisa bon. Tika no ye. Soni ndelo bisa bon. Osi masanga babu bwini. Soni. Na ngabaji wana ki. Omoni. Suka ka place usuki awa. Na suka. Comprendre. Suka ka place oye awa. Na commune to balana. Imbécile. Affaire kabina ngo. Ola ba vérité tel kamini. Tika becha mwana mwasi boye. Mama fana nayo.